amema bango en église mais yé mutazo mona ke aza prophète de la nation oya lobaka prophète de la nation azo bebi s'appelle nation OK azo bebi s'appelle nation tala koto baloba keno ndenga za boye wera le bazana ba nzoyi na ye le bazana ba nyoka na ye ba nyoka na bomba kote mpo ba nzoyi ya wera to ba shegi Yes ko ba nyoka na bomba kote ni abanda obeta biso pelisa mbabula moto pela ezebiloko basakata ya bakisi na ye to bande ko yeba ngote chama ko la télévision ezongisa bo sala boy biloko ye mo pa ko lobani ke balimbisa ye sikonda bongo limotema donc tanyo so wana za okosa Jésus tanyo so wana banda okosa na ye nzambe mena minito nzamba bimisi ye bino bomona misana ete akota babwata sala nyoso dene sa sala nyoso o bato mokili yono mona ke simba kuna yo moni ba dodo kamba o moni ba soni ba ndani ba kota makamba ba wera na ba jibe auke no kota kuna ndenge ne bandi neni c'est kaza genre moko na bango kutu ba na discipline ya ye penza na yebite ba mbuma na ye ezoleka dose so rezo utana na ba sakata kuna ngana oye ba dose ya pasteur Denis Leste kaza kana na ta bonzambe wana bwaka ngo ena tina te abakisa lisusu eloko abeti wana abakisa lisusu po tata na ye makambo ya sena ba famille batu ya bosa nyango akufeli mwasi amonika yaza danse aleki batu nyoso na beauté ake abali mususu akufeli ake lisusu amoni aleki batu danse ake bala lisusu no conséquence ngwana il faut futa ngo wana ye mo mwana sa molimo tindi molimo tindi molimo tata na yazalaka nango oya komelaka bana batu oya liaka bana batu e bando kota pena OK mais soki lelo komi ke no mwana ya papa na biso Matou Samuel asali ndengwana mais ye Matou Samuel akamwango Matou Samuel okyo kama maka mwana salite mais faut kama yazo sala kindumba mwana nazo mona azo changer basi mwana nazo mona OK azo tambula na banda batu mwana nazo mona sikoyo siki mwana sali ndengwana alakisika bondumba tata na ya sala kati akamwango te esa le passe na motema te Matou Samuel sakani na bana batu asakani na bafiya batu bakufa mabe babela maboma mabe bakima ndako mabe ya bandai ko mona ngote andai bateke lokwa boti bana basi enjo ekeila nonga kuna lobetele ngo maboko mama soki jeune fille na koyoka mawate bakisa lisusu Bon les obeta biso to s'abonner na Congo Winner TV Congo ya balongi TV na yo TV na nga TV na biso s'abonner esika we bandolanda le diber yango yo miraculous vous s'abonner massivement na Congo Winner TV eza chaîne ya balongi un peu de tout quoi tiens aïe non kolosuga pesi ya dega konkolonde aïe beau pesa nkolo apesi biso nini nkolo apesi biso chaîne ya kitoko na kombo ya Congo Winner TV Congo Winner TV to s'abonner massivement ba fani ya Faché Kalombo ya H FK beau s'abonner massivement pour awa logo ya bien ba émission ya bien moi particularité mo ezali ko mona raté partout awa ko mona na ko cité obino ko ebi na nga moto mais mo ko ça wana ça rapenaté donc beau s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus donc là je vous assure. Abonnez-vous très massivement à Congo Winner Télévision, chaîne Nabino, chaîne Makambo Balobi. Awa Esika Sombobere Abima, la 14RT. Expérience Nabino Yango. Oyebi Kambayo Leka, Oyebi Moro Abunza. Awa na Congo Winner Télévision, au Congo, historien. Avec le Masoro en 1960. Alors qu'il s'est un dernier bâton à Gazanda Monene, Keba en 1970. Okoyeba, histoire ya Mboka. Abonnez-vous très massivement, vous ne serez jamais déçus. Un peu de rire. Yé, Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Olingo talani, olingo tala bagage, olingo tala bateyat, olingo tala l'émission, mais écoutez, après c'est une société, talango na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Nous sommes pour ça. Otala, binga massivement, le s'abonner massivement na Congo Winner TV.
Bonjour, bonsoir à mes fidèles téléspectateurs. Nous sommes tous à Congo Winner Télévision. Précisément émission Tolba Vérité. Émission représentée par votre humble serviteur et autrement dit Zoom Matumba, le défendeur Yaba Maman Ayaya Baxelanga Susu. Fort d'essai de la presse, Babi Papa Zouma Yaka Pambate, Bisuton Toyaka Awawa. C'est quelque chose, Ezo Ningisa Babi, quelque chose en Ezo Ningisa Nini Babi. Mikolo et musicien, Pemi, Mikolo yo, Catcher, Pemi, Mikolo yo. Batunyo so bapemi mikolo tozaka na mopanzi ba pasteur babi tozoyi batie qu'est-ce qui se passe mopanzi ba pasteur to moni pasteur Marcelo susu atumboli lisusu problème moko oza très grand pasteur Marcelo asimbi catholique éviter pourquoi pasteur Marcelo asimbi catholique tozomona susu pasteur Denis Lespe kuna susu yena we ranson simba tozoyi batie qu'est-ce qui se passe mopanzi ba pasteur bazo mema biso wapi tozoyi batie eloko nini oezole kana so bomoni ba image wana bopesa merci na Gilles Vamukulu autrement dit Chikata de la presse babi yimutapesi biso ba image wana merci na babone na biso surtout merci à mon boss Mama Sarah Kabunji la Cléopâtre omoni mwasi okumisi nzambe machamomenu mwasi aboye bazua puis autrement dit mama sociale donc umena na ngwende na yo na profiter kopesa papa Benoît Mbala na pesi yo ba meilleur vœux na yo na ba bonne année na yo place Zali papa Benoît Mbala umela na ngonde na yo Jacques Mwaka na kati ya France babi papa moko solo la bien de komoko solo la na bien Jacques Mwaka na kati ya France umela na ngonde na yo na pesi susu mbote na ngana Jérémy Bwanda Anisha Bwanda autrement dit le jumeau de Ndende na kati ya Belgique bomena ngwende na bino yefoko kitsaka voix Bijou Mukendi Yaba Bijou merci na baboni na ngano surtout lirete ka tende la patoche mama na keke mama na keyana wumela na ngonde na yo Mireille Katende pe na pession bote babi grande sœur propre bato ya lirete Katende Mireille Katende na pession bote sans oublier Gervais Katende na pession pe bote pas ça babi wana famille nanga babi si j'ai un problème na kima repa na bino bo wumela na ngonde na bino na pesi baboni na biso so tumbote problème autoza na ngolelo awawa otokolobla suba pasteur invité nanga lelo eza mama Tete Lukubika oza prophétesse munene reconnu na batu nyoso tuba yebi mama Tete Lukubika yende mutazali invité nanga ya mokona lotika na profiter ko pesa Arlene Masamuna la fille du pasteur na peso mbote bisika bozali ma petite sœur Marceline na Belgique na peso pembo te passe aux ali aïe babi ya boinde zaka babi Congo Winner tant botala ba émission oyoyo bo sabonaka ezaka moi bien kotala émission ka o le krater au s'abonner au type ce pe moi ba commentaire moi ba remarque na bino e kozala bien Jiva Mukulu sokoza munoko moko nanga fungola ba mona invité nanga ya mokone le oyo lelo tokomeka ko solo na ye vraiment makambo ebele mbote Moussa Nzambe mbote papa boni yo maman. Ah, moi, ma grippe, mais tout ça. Ngai na présenté yo, mais quand on se présenté parce que c'est pour la première fois na katia Congo Winner Télévision précisément na émission Loba Vérité, Toyambio s'est présenté est-ce que Ozali nani? Oui, naza évangéliste Tete Lukubika. Yo benga prophétesse. Na été zona sakola nini, mais naza évangéliste Tete Lukubika bamsu babenga nga Lukubika Tete msu babenga ka mama Tete msu évangéliste donc oya sepe ko benga nga na oyo ye alingia sepe nango abenga nango. OK. C'est pour la première fois to yamba on a kati ya Congo Winner Télévision to yambio vraiment na bolingo nyonso mama Tete évangéliste ozana déjà na église na yo ou bien ozana no quelque part aux autres bana na makolo moto. Non, naza et papa nanga avec Chiro Kinwani na veni mafuta na Bumbo awa sur 24. Bon, ko bima okende ko sa l'église ezaka te soko komi pasteur mbala moko na kena ke sa l'église nanga selo makanisi na ote. OK. Donc ngai eloko na yelinga te kende sa l'église na yo yelinga na te atona na bana na kamba kanini mais toujours nazong sa bango l'église donc toke kuna toke sambela nzambe mais ateloko na bana na kambaka na sa l'église nanga non eloko wana nzambe na pinga nzela te. OK, avant toi tamena no ba makambo ebele tika to lebela na lelo
avant de simba ba piste on a meki koloba loba wa. Pourquoi l'église est comme un royaume? L'église est comme un royaume, c'est bien parce que ça n'a pas pour les lobo yo peso salibor na yo na moni obinda déjà moi surtout ya mobile yo bandi déjà ko préparer pourquoi l'église lelo est comme un royaume et comment c'est vraiment ba pasteur et bien mabaku. Est-ce que tu sambe? Bon exactement. Père na peso merci na émission oyo on dima ki bayamba kali suspe ba kutana ngai zona olokumu pote ozanzambe natiki masolo na biso nyonso na maboko na yo papa banda na biso pe sukisa na biso pe balandi nyonso bakolanda biso e malobeke bima e sunga bango pote ozanzambe pe kolo chaîne o natiki na maboko no batela bomo na ye pesa evi mulai pe basali nyonso bazosala awa zala nzambe na biso na kombo na Yesu amen amen olobi question na yo église pourquoi église est comme le royaume na kati ya ba pasteur bozana ba pasteur ebele ba komba baza peu ancien mais tant l'église est comme quand on est un exemple tout le monde en le loto il faut qu'on se dise la vérité le lot néma sikatende ya papa kufi moi na remplacer le lot tout le monde Moïse mbi et pe kuna ya papa a eu problème maladie Moïse abimi aux hommes la église comme un royaume mondial comme beaucoup bête ba collègue na ba passer musuma baku omoni église alelo soki to lobi to loba ezaka passe tant tozolo baba loba mama teta zolo bana lobi na ba chaîne ebele hein so balandi ba chaîne ba omonanga église ya lelo eloko ezosala keno ekoma royaume eza mabonza mabonza penza nde na badime nde ezosala keno église ekoma royaume donc azomona ke soki na lembi na bando préparer déjà mwana ngai po mwana na tanga okoma na yebi ke tanga bando simbe église to mona okana Moïse mbia ongolo ba mabonza na ba bofrande ba 10 millions surtout est-ce que ekenda pa mtumso ekenda pa Moïse olakisa papa na ye bon donc babula bula babilo mo boye oyo bango moko babula na marque na bango nzoka bongo sikoyo soki bango batie bana na bango bongo ba oyo nyonso babandaki na bango Yesu azali awa bana na bango bazalaki na nute bazalaki pe mike mais bazali na ba collaborateur na ba collaboratrice mususu babandaki na bango soki yo moni olembi poni okoluka collaborateur wana te oyo moko laksima manzambe pe obimisi po ke no sala Yesu azala te azala kaka na yo pesa ye espace pour travailler mais yo zibana na yo otie bango tango zibana na otie bango bo yebisa ngai e comme nango ka tata ke mwana na pe erobota mwana ye mwana pa kola ziswa te bonzambe ya ndengwana te bonzambe en tout cas ezandengwana te église ya lelo na kuma obenga ngo comme réveil sommeil donc olala eza makasi pona ni kolala eza makasi ba père biso benga ba père mais baza ba encadrer na biso po père ezaka Jésus Christ baza ba encadrer na biso ba ye na encadrement na bango na ndenge ya mabe ba meme église lokola société na ye moko fallait ba que non eza temple ba to nzambe pe nzambe muta benganga na salele temple na beka moko kosunga pe milimo bato ebika pe bala na nzela nzambe mais Yesu ko pona ye akomisa ko lokola société na ye o ndenge ni mabonze koti boy o eza bor na ngai ye o eza bor na ngamuta o meka na obenga na ye et comme ba marque moko ndengwana omoni sika église ezo kombo église ezo kende kokufa omoni sika bandi milelo bavandi lisusu baza posete mondima komi likolo moko na kati moko libanda okomona église na mokili omona mokili na kati église donc bulu yeke koti oyo babenga molimo pelengendu e koti na kati église donc oyebe bandeto zo basuka te banani babandi ngoza ba père to moni bango liboso wana o basali sali bakombo baza balimete baza par-ci par là to moni ngona ba mukuna awa lelo trésor soki mukuna tambuli na ye awa alelobi akomi o pasteur oui mso azana pela nzambe abengama mais modeli wana te siko soki yozo tie pasteur po yelo bia tikala bongo ba pero yo bandaki na bango obino botelemisa ki évangélisation et baza wapi église alelo en tout cas eza ya kopola ngana omona so église te même banda kwa nzambe babenga église ngana babenga bikuku na benga bikuku to na kumisa nzambe bikuku wana e koti trouble comme na makambo moko donc o bato ba okyo sepela ngote ndoko lobi royaume comme na royaume bon siko to kolobani na kati bango ba
frère wana bamemi ndengu wana babimisi bango mo bazana na makambo mabe bazwi bana o babimisi bana na peso bayena makambo mabe bana peso tango babimisa susu makambo ya mabe boyebisa ngai ozosenga mboka na biso be mokili na biso bonga eke bonga te po ba oyo Jésus akutanaki na bango nde babebisi bakosi Jésus balie na 21 solo oui bakosi Jésus balie Jésus na 21 balakisaki Jésus balingi Jésus mais na motema balingaki Jésus te motema baza bankoyi ozomona donc balakisi elongi ke no biso tolingi yo boye Jésus sale biso bikamo asali bango bikamo bazali na bapantalon pasuka bazali kotambola la gomme babetili bako na okutupa examen na témoignage na mais lelo oyo tozomona bango bakomi na bacheche bakomi na makambo ebele bakomi koswana bango funda na baparke bakomi kofingana wala bakosi Jésus te bakosi Jésus. OK, merci beaucoup bakosi Jésus babi toina mama na likambo nde yango yekoluka ba problème atika na pesa mbote na ngai na bijou mukendi mwasi moko bien mwasi solola bien women na ngonde na yo lili muswamba babi lili muswamba ya balile omoni mwasi okomisi nzambe mwasi catalogue babi wana bato bazo soutenir vraiment papa Zuma lirete katende la patoche mama na keke mama na keyana petite sœur propre ya bato ya Mireille katende boumé na ngonde na bino papa Zuma sakaka ya bino babi tozama chamu meno bois kindambo tikindam je suis fier de vous na beta katolo na bino ba mama po soki nazali loboye eza bino ba mama mutu bopesa kinga vie nzamba simba mutima na bino bopesa nga vie. Mama tete lukubika problème o eza problème ya ba pasteur tozoye baté ba pasteur bozoki na biso wapi ba pasteur boni ko luka ba problème toza vraiment na ba sujet ebele te toza makamuke o to kolobela awawa. Premier système c'est toujours taquer aux actualités à tout le monde ba tunyo so ba yebi eloko ezo salama awa ba passer to so pexabino ba mabe bozo yo kate me bozo continuer ka osala mabe o bo sala e kozala de génération en génération na bino tala lelo mwana ya moko ya ba musicien ya mboka na biso Matou Samuel aza victime ya vidéo tomoni vidéo ya mwana Matou Samuel tamboli azomi filmer tout yaye tomona ba vidéo etima ba passer première vidéo de l'année ba qui peut comprendre que oui ba chrétien baza souté église de réveil koufi première vidéo et uzayanan l'église de réveil moko ya ba musicien chrétien na biso ya mboka ayoki mutima vraiment passe mingi ya komona vidéo ya mwana na ya mwasi dinité na libanda ozomona te ozaka conséquence na bino ba pasteur ndingi komi kokoyela bana na bino. Merci mingi papa tokoloba na ebi keza passe donc za osukola mwana papa zomona bolumbu na yeme comme na tango mo papa mona soutelo ba mama. OK, mais soki lelo komi ke no mwana ya papa na biso Matou Samuel asali ndengwana mais ye Matou Samuel akamwangu Matou Samuel okyo kama mwana salite mais faut kama yazo sala kindumba mwana nazo mona azo changer basi mwana nazo mona. OK, azo tambula na banda batu mwana nazo mona sikoyo siki mwana sali ndengwana alakisika bondumba tata na ya salakati akamwango te esale passe na motema te Matou Samuel asakani na bana batu asakani na bafi ya batu bakufa mabe babela maboma mabe bakima ndako mabe ya bandai komona ngote andai bateke lokwa boti bana basi enjo ekele no nga kuna lobetele ngo maboko mama soki jeune fille na koyoka mawate bakisa lisusu abakisa lisusu eloko abeti wana abakisa lisusu po tata na ye makambo ya sena ba famille batu ya bosa nyango akufeli mwasi amonike yaza danse aleki batu nyoso na beauté ake abali mususu akufeli ake lisusu amoni aleki batu danse ake bala lisusu no conséquence ngwana il faut futa ngo wana ye mo mwana sa molimo tindie molimo tindie molimo tata na ya zalaka nango oya pomela bana batu oya lia ka bana batu e bando kota pe na bana ye wana ze bandeli na basambwisi ete bana na ye moko bakosambwisa ye et puis ye moko pe ko sambwa kutu ya ye ndenga kufila ne baseza muke etika pe ya ye moko yo kufeli mwasi kaka awawa après 2 semaines mwasa za na poto bimio ngainde mwasa matusa wana za bo moto beza kindoki siko o mwana nazo saleza ni milimo o yakenda ko simba ya kolia bana batu bana naso bazabe esprit makasi na maloba ba famille na bomba loba mekezonga na bana na iti
yokanze ke luka na ke luka leki na ete kende kozonga kaka na bana na ye ya mwana bandi filmet ti bokomona pe ya mobile bandi be événement na ye ti bokomona pe no orchestre wana be événement matusa moi il faut futa biloko wana il faut salamela iso ke zeng mo sala nzambe mususu na ngalo batuka mwana na biso limbisa osali biso soni osali biso te oya yena koloba te pona yena koloba mwana wana milimo late lisusu abakisa dose ya makambo azo sala poza mabe ya tata na yo asena ba famille bato o matusa mo la biso sumitema mwasi kitoko bongo akufi apo mwasi mo akata basuki soki nde nini abimi lisusu pona koloba keno ngai nde mwasi matusa molo nzamba pona okanzi biso to yebi yango te soko zo lamusa suma kamne o mo teke pa zumo opesa ngakanda soko zo lamusa makama matusa Samuel wana matusa Samuel ngana kontaka ete ko aza frère yemba ka onité ba vocation azaka ngo lelo aza susute mwana na penzanga nazo sambela milimo elanda ye asala ba action moko o tata na yo kokango te nyonso to sala kana ba famille ba te futa makana se oke futa ngote o mukolo keneli felote oko futa ngo awa biloko matusa mola komo futa te akomona tina bakamani ba otambwa na bana na ye ngape nzande na zabo na lobi na mwana na yebi kombolo te bakisa doza makambozo sala filmer lisulo ko filmer ki liboso filmer na sima filmer su na sima babua kango po tata na yo ayoka soni susu na oya mobile ona pe na tindikele mupepa mabe nde na zabo ya na tindikele mupepa mabe tanke mosala nzambe ye pe so sa ba vanti po matusa mola mona makambo ya sali ba famille batu oya sali ba famille ti lelo bazolela bato batala ki eteke biso basi tomona muninga mwasi ndenga kufi awumeli te des semaines pamba muninga mtusa bimisi maloba ke yende mosa no matusa mola azofuta oya salaki na bana bato yango azofuta mwana ana afilmaki liboso mama filmaki liboso bongo kota sima est-ce que filmaki obosana kinga na filmer leo na filmer na ngai te okobeta masolo matusa Samuel te kobeta kama solo nete banda mwasi wana kufa na mwasi mso akufa na mso abela liboma na ndaku na kima donc keba pa zumunga linga biloko wana te matusa Samuel na linga te pona ngai na vina kunda matusa Samuel za kufa na yeba katata asali album na koyoka ngote po eloko asala alaksana oteka mosala nzambe mwasi azoza na voyage yazo kota basi msuna kata ndaku pe emona na balaksa kotina ba Molière balaksa kotina ba Molière yingo tuna mama matusa Samuel o mwana ozo sabu zoba ona bamoni buzoba te akomona ngo penza ya bien tina bakamane ba kutambwa na bana ya basi nazo tindikela o mbali mupepe na otinde mupepe ye patikala mutakala atikala mutakala tango solo baboye on dirait entre bino na bino bassin na nzambe nani mosala nzambe papa matusa mola te ya wapi ateya wapi atelema wapi ateya mena ko yemba pe ya directement kutana basali banzembo na baba zikomba Jésus batena kati mutu penza oyebi évangélisation ya solo eza ko nzembo yebi yango bango nde baza ba évangéliste solo bazo panza sango mokili mobimba poso ko leki ozoyoka nzembo matusa mwa ozongia na mituni nzambe oke kuna ya Manuel ozoyoka ngo siko yebisa ngai ba nzembo lete ozoyoka ngo eza nini eza évangélisation te siko mutu azoteya na kikuku ngala obenga ba kikuku na biso ayoka la partout te mais ya Manuel ozoyoka ngo partout siko mutu azoyembela ya Manuel mutu azosala ba aventure ekobo ye escroquerie ye makambo nyonso ye kolia bana batu ye boyebisanga yo otuna mama matusa Samuel ata l'église dengala okete na olinga peta benganga na nzela pe na ya banda okota Brazzaville ngana obima na ndo leka ye na tante na bana ofra matusa Samuel te na zape na posa ye bangate na posa ye bangate ngape na posa oyebete on se sala oboye on a sentir o luba na rage makasi ozo ba se passe ça musana nzamba fingisi bino basana nzambe ubi ozo batake mwasi komona bibembe ya baya ngana olo betake na mona bibembe ya basi na ye wana na mona bibembe ya basi ne banda uta kokufila na CFMC tina ndenga kokufila oyo et puis ya oyo eloko pesa kana mwana mwasi zaina ba penkilo kwa soso azena penkilo kwa soso abimi alakisa biso tolo alobaka 2020 na matusa Samuel bazobalana ata yo moko biso tozolela na mwasi wana tokundie nanu kaka sika ya bimi apo biso mama to betelie maboko to ka mikolo auto sama libalati meza dona ye et puis ba pasteur ba pambola libala matusa Samuel afuta ba mbongo pe bango baza ko lakila mama be Yesu sabwaka bango
po ezala te mwana bato to kufaka siko pe atiki bana atiki bana ale yo mbala moko pour obimisi o nazobala non ezalaka te ye mpe ka nde moninga atikaki loba ye aza na makasi alia Matu Samuel mais so Matu Samuel alie ye bana mpe baotika bongo mais oyo tour oyo Matu Samuel olia ete ye nda olia Matu Samuel ye penza mto olia po ngala ko ndima sute mwso ko ya Matu Samuel aleke na nguya te ye fo leka Matu Samuel na nguya po alia Matu Samuel to ka Matu Samuel akufi po ye lokola bomba ya bato ye pe tour fo balia ye mais évangéliste Lukubika mama tete zala quand même na mutema ya bon maman komona mwana na lunette mwana le Bénédicte ba mona le ba publier Bénédicte bongo ozomona te on dirait bino basa na nzambe bino nde bozoluka ba mabe yango komi ko retomber sur bana même sous vidéo na ya mwana Matu Samuel basala ke ka je poza mwana mukie c'est la ba filima ki ou bien ye moi c'est comme bon ngolo baba ngolo ba ke mutu muta filma ki le base soka baloba nanga ki azalaki noteli ndenga azalaki na mutu ana filmer ta msuna koloba mais mutu mi filmer ye mo rezebe esprit tata na yali aka batunde koti na bomo ina ye boyo ngolo balanga ni place wana pas mbilo msuta ngolo soka ze hotel na mutu ye ba kite ta msu alali ta msu zo sa ki chéri ndenga zalaka to mona pe na mwana mukuna kuna mire mukuna na fui dicide to mona mobile mta filmer mais ye moko na kati ndako lokola Eliane ye moko azomi filmer bon siko to lobani eza ba mfutima tata na bango ba kisi wana simba ya kolia batwanga bandi pe ko réclamer na bana na ye bandi ko réclamer na bana na ye makambo Matu Samuel papa ko tuna ngate na lingaka ete tata na moni na kopesa mbote te po na tali ndenga to ko kufela mwasi kitoko bongo akoti na mabele apo ya kebala mwasi akata suki lokwa soso question oyo utie pa mombose mama Sarah Kabunji la chiropatre moni mwasi okumisi nzambe mashamu meno bwaki ndambo tinda mabi papa Zuma tout nanga mama tete Lukubika question oyo pourquoi les ba musiciens chrétiens nyonso ba komi basa na nzambe basali l'église tomoni Moïse Mbie azaki musicien chrétien ya komi pasteur tomoni Mike Kalambai akomi pasteur nanya latisi bango ba col pastoral wana nanya komi si ba musicien pourquoi les basa na ba musiciens chrétiens nyonso tout o ba ne ko yimba bango basali l'église ba comprendre que oui l'église eza mbongo musique eza suna mbongo te yoko ko banini sur question wana Zoom to sito sana we émission wana na ite na chaîne na ikota te mais to sana we émission wana mutu loko ambai ki Kalambai akesa l'église akomi mbamo apôtre oui classe ngo o tanga makambo nzambu mutu so atangi na ye ana mbongo na ye balati école pastorat bango ye Mike Kalambai face à l'église azana bat ana batu ndeni batu oya yembaka batu baolanda lo yemboti mais so ko na kati kuna prédication makasi zate omona no eloko malonga te lelo to moni lo mbongo akomi musala nzambe akomi pasteur Michel Chabani évangéliste donc ba titre na bango o bazaki na nzamba pese yango ba moni yango mabe ba monika if tal atana église protocole salaka soki muskombi église azalaka donc yo esika ka yo zo mona ki okene koma pasteur ya mikumba ozo tambula na milimo batu nyonso bazala kati église ona yo fo bando bondela pona bango tala ba pasteur ba bondela nzambe na bosolo pe bazaka na ba difficulté pona nini soka bondeli pona molimo wana telengani e bando bundisa yi mais ba oyo bazala bango kaka ndengwana bangonde lelo ba osimba mbongo mais o bazoza la pasteur ya bosolo mona bangonde ba okemba ata ba biso ko yepa Yesu il faut pambola ma oui bazala niveau ko pambola matam sa somba mo pangu na ye tam sa za mo mutu mais o bazo sala penza ozo mona mbongo zo circuler na kata bango bonzamba bieza place wana te bonzamba bieza place wana tende mutu ko Mike Kalambai nana chai apôtre nabi mutacha apôtre et puis mutacha apôtre tuna nzambe Mike Kalambai azana mutu opesa bato ba déception mutu mo apesa nga mutu mutango na tuna question wana mutu mo apesa nga réponse au Moïse Mbie so Moïse mais so Moïse Mbie muta asala yake no azala pasteur mais wana na benga ngoli babe olobi na mona na benga ngoli babe pona ka ba mbale baza mwasi na mbale réalisateur Matia Sousson Matia langa son olobi soki Moïse Mbie muta pambola azala apôtre comme apôtre yoko za apôtre yebi signification apôtre apôtre za mutu moso sali a église a atikali kotonga tiki atie koto ye talba comme mzuba zo tabe évangéliste c'était biso to tambula na biso bongo a que zo apôtre ye bi signification apôtre
oye bakete o apôtre Mike Kamba itala banga nzambe Mike Kamba banga nzambe na babulo na zobo sala wana okebenga mapotre église wana nzambe te mutabenge na kati église wana lo yembo ne oya yembaka na ba répétition ne batu bakotaka abandi ko bondela pona batu lelo akomosa na nzambe mari misamba ko ko bondela pona batu bafinga kai awa oyepe akomo bondela pona batu lelo mbongo se retrouver nini akomo bondela pona batu soki na no combien sikana te ko lukato tsaka muninga maboko ozomona kolkato tsaka muninga maboko mami samba za bondela pona batu ye kutu boy na boy toza bayembi totika bayembi lelo e Mike Kamba acha batu maboko lelo lombo acha batu maboko soki na no koti na élévation te kolukato banda ko chrétien baninga wana ndeti ye na Mike Kamba soki Moïse Mbiye mutasala kike akoma apôtre c'est que bango mbale ba okeli felo. Merci beaucoup. Toujours avancer vraiment dans l'émission Nabiso Babi, émission Oiza Show, émission Loba Vérité. Ba vérité de ko loba awa pas invité na ngai Mama Sarah Kabunji Musala yango loba ki yango eko sala manango kanga ozali tikana pesa bana ya boss mbote René Dit Mbala na pesi mbote passe ozali na pesi princesse Mbala wana bana ya boss babi toujours boka bandamba msuspecte bomi poto continuer toujours mabanga na biso. Maman, question monsieur awa, qu'est-ce qui se passe entre bino bassin nzambe nazo ebate bassin nzambe oyo izana dash mo lubi c'est que tous trouver dans monde on se demande comment on a dans monde et comme il est dans église on se dit une église de l'eau et bimi libanda pasteur Denis Lesi problème na nini na Weranson pasteur Denis Lesi alingi nini bassin nzambe bolembi côté ya bampate na landi Weranson na lobi boye azoluka base na kombo na ngapo alukwa na sila Weranson na lobi makambo na lobo j'espère que tambo na ba site sur internet ngam na lobi ngote c'est Weranson ta lobi so bo lobi vidéo ça musana Weranson na lobi lokola zo traiter nga mabe mais ba passer ba ventier après ce premier exemple abi passer ni bakanga escroc akenda prison Denis Lesi a escroc kanani mwana mokonzi mboka mutu bakangina asala ba blog belé Denis Lesi mais le tout monde Denis Lesi après ces révélations o eluki problème peut a toucher na faire rigola yoko ikoloba nini si yango parce que yepoza moko ya passer na nzambe papa na sala ki bémission wana bayamba na bémission wana olobi babenge nani pasteur Denis Lesi yaza pasteur te pasteur Denis Lesi a pasteur te quel pasteur aza frère Denis Lesi aza pasteur te ngapenza pona nga na boyango oui na boyango aza pasteur batu nyonso bayebi ke oui aza batu nyonso bayebi ke oui azalaka pasteur papa Zoom ou bien na bimala plateau na yo OK le bakasi aza pasteur te quel pasteur pasteur escroquer batu na mokili oyo ba mema iti na prison ye akena Brazzaville escroquer église na ye komaki batu basambela soute ye aswana na ba pasteur ye akomi suna ba Weranson mais na regretter omoni pasteur Denis Lesi biloko omela aokanga diamba azolongola bambuma te asangisi na shikata alingi yango après asali nini ameli pardon réalisateur Matilanga son so kana bien te Matilanga son to kama mbaloba bandila mamolobi nini papa Zoom yo kanti pona loba na obanga na bi papa Denis Lesi ninga zana azozwa diamba ta frère Denis Lesi changer obi changer lukano no yeba foyer no ezotambula ndeni lukano yeba église no mbolo kotika na 20 personnes ezotambula ndeni yo ndeko vandi vraiment boy soki omeli diamba na yo diamba wana olingi yango otiena bambuma na kati mutakolongola zate pesi retard ozwi shikata osangisi ozwi mwa vix otie mukie alopelisi tango pelisi obendi e matiti na mutu e changer michopo na biloko ya mutu obimi obandi koloba non baluka base model wana te beza lukela wana banzoto bat aluki beza na pasteur Kizamina afingi Kizamina azana lupangu te asomba ko lupangu na nzanga église wana kutu boy uninga kipete aluki na kabila kozonga Tshisekedi za kolongwa boy na boy fa yambanga soka yambinga te boy na boy alongwe nango siko komisuna ba Weranson menga na zo kamawa so za posa basala ko orchestre akena ikana pete basala orchestre ke abando ko simba bango na ndenge nini héritier asambela malamu nani faire kuta kota penza mabonde li falinde aigle akomi sankara de kunta obi akomi kisinjora
po barola bato wana eza yango wana Sankara musala na ye lelaka yango wana ifo aloba na ba musicien moki Kisinjora c'est la même chose siko ye alinga longo aboto la Sankara de Kunta place aboto la Kisinjora na RDC o siko linge komande ye mais so za na posa koma bayemba na wera bayemba na faire na héritier akende na ndenga bien to mona nani oyo Neima awa ayemba na ba manda chanta ayemba est-ce que ça va problème te yeba so za souci yemba pon na bango akende ko yemba mikolo akomi Sankara de Kunta ya fali c'est que lié enveloppe pas fali yaza mosali ya nzambe yende mutako zwa ba oyo bazaya ko bunga nzamba za na posa la bango amema bango na église mais ye mutazo mona ke aza prophète de la nation oya lobaka prophète de la nation azobebi sape nation OK azobebi sape nation tala koto baloba keno ndenga za boye wera le bazana banzoi na ye le bazana banyoka na banyoka na bomba o kote mpo banzoi ya wera to ba ba shegi Yesu ko banyoka na bomba o kote ni abana obeta biso pelisa mbabula moto pela ezabiloko basakata et ba kisi na ye to bande ko ye bango te chama ko la télévision ezong sa bo sala boye biloko ye mo pa ko lo bani ke ba limbisa ye sikonda bongo limotema donc tanyo so wana za okosa Jésus tanyo so wana bande okosa na ye nzambe mais na minute nzamba bimisi ye bino bombo na misana ete akota babwati sala nyoso dene sa sala nyoso o bato mokili basalaka yango mona ke simba kuna yo moni badodo kamba o moni basoni bandani bakikota makambo bawera na bajibe akendo kokota kuna ndenge ne bandi neni c'est kaza genre moko na bango kutu bana discipline ya ye penza na yebite bambuma na ye ezoleka dose so ezokuta na basakata kuna nga na oye ba dose ya pasteur Denis Leste kaza kana na ta bonzambe wana bwakango ena tina te aza toujours ngai marque nya voiture mina mboko na komba Denis Leste marque nya voiture ba servante ya bimisi wa ba pasteur wa bimisi wapi ba un leader na leadership makambo yezo sa les arate na leadership makambo yezo sa les arate ne tiki pesa la rate ne tiki pasteur zalakate jamais ne tangi ba lakisinga ba biloko wana jamais mais biloko yezo beta Denis na mono ndia komi pena okufa ah oui olobi nini akomi pena okufa on a mona gaz zela pa zoom tala anga nzambe mabeleza ofungwa maka milita to so asisolo ba Pona mona biloko o yazo beta soki natali mwasi na ye natali na caractère mwasi na ye ezo tuta na tena mobali ya zana ye ezo tuta na te poni baloba tina lesti ezaka ye azo sali personnalité mwasi na ye ezala ba mama misusu bazo finga ye bakomi ko finga tina mwasi ezo ko idike mbali na ye te est-ce que mwasi na zala kata ba problème a Denis no mi bongisa mitala no nde ya komi ako bongisa no elongi wana te fole kakana te zo bando ko lobaka esko ka ba yeze su muto okyo lobaka kata RDC Denis Leste penza sa muto okyo lobaka na kata RDC Denis Leste ndekaza azana place ko lobate asa l'évangélisation mbolo ko wana tonda batu po jour oya a utara soki côté na ya kimelaka tango yaka jour aliboso RDC oyo ngaza kana kati kuna kati to aka ko filmer kuna na kati azolo bakeno na tiki bino pendant 4 ans na moni prophète moko ta gangi na kati ya RDC menzamba zongisinga na RDC po na ko tele malisusu bo mona makamna osama makamwa ndolo bango ote papa bongisa ko longola bambuma papa Denis sa longola bambuma escroqueratika akomi koto ake allié pas fali ali alinga bando simba faire est-ce que faire azana problème nae est-ce que héritier azana problème nae ba héritier banda ba faire ba boka été lelo ya balukeli ba non pasteur wa kangama ba mission mokili makase za Denis Leste soko tali ba nyos eza Denis Leste et puis to le bité ke to kima ba yo so le binango wera benginga ngana kenetenga matete te wana kosi na yo nako kende pona nini azakela mwanzambe biso to tambula en espace te ye fala tuna bakenda banda bimsai mutakala na abeta ko bia beta asute olobi so bakenda bakenda no Michel bakenda abimisa mutakala na ye abeta ka muziki bia beta asute matu samole banda liaki mwasi wana abeta ko bia beta asute Moïse mbia banzembo zo beta ya sika bia yakala il fallait vérifier bango polo bakeno ba oyo na omona ba oyemba bien te mutayembi bien yeyo basuka na bango na makam na bango kuna ya komo kende be héritier ndeni ana pose héritier eka héritier bien za escroc
azana posa oyo fera chest oyo ki fera loka beti Bible de Nile sa simbe komi na makila. Et puis Saint-Esprit linga sola masanga te pasteur ozo kosa nzambe Saint-Esprit linga sola masanga te c'est ka yebi ya melaka masanga. Donc Bible azo fungola azo simba nzamba yebi yango lisusu te bomi bato ebele. Escroquer bato ebele pona komema bona poto tina mama ya mwana na liboso. Boni boyeko ye Denis Sangalo ba aloba nini escroquero ya sana kaza famille et loko na okelo baka ya papa ya suka pa Denis papa Denis bongola motema makambo ozo sala ozo boma église de réveil kala to zalaka okomona tongo soketani oya wuti boy azokende oya wuti bona Bible okende boy kilt matinal lelo bato so balamuki na bango kilt matinal omona ona baselemba ona basekuna na ba nini ya base mendenge zaki menze yinde na tongo boyoka Yesu za ezala kalisu te pona nini ba papa oyo lokola ba Denilesi keba kanda nzambe lokwa peuple komi ko nyonga likolo na yo keba kanda nzambe ya likolo na yo ozoluka ni yo bokoza na mbongo za ba mapango za la nini basi ya bato lingi ko tikate ba fille ya bato ko simba olingi ko tikate escroquerie olingi ko tikate bongise longo olingi ko kipete bo yebisanga siko ozo ya ni longola bambuma ozo tiana bambuma na ba vix yebisanga ya lobi ke oui soki bozo inaye c'est parce que azo pesa ba vision ozo sala vision ni na pesi vision ni na pesi na mboko esalami vision ni pa Denis sa pesi aboni boyeko pa azum bilo msubino bonga koloba papa Denis ndenga vandi wana apese pa ya bato vision ezate azande ya ko seme vision ya ba trouble te tuko eke simba te omoni musicien yo soneka fingie bateke kutu kate mais alamusi bango bakomi ko finga yazo mona ngo succès te bonzambe mbala mozo sanini ezo kueya tojina ye azwangwa pelisa moto tumbango eza sune fete onga na lataka kolekanisu vanité de vanité tout est vanité akotika ba veste na lata problème ngeza abongiselo papa tika diambo zomela ezomemona ndema bemoninga servanto na ya olukote na ya pe l'église note na obeto pe maboko te omoni lokolo ba kosala stade ya mibale ngana lingina mona stade na mibale yo kosala oyo kotondisa ba opesa mbabula kwa basaka tawana esimba te potango toza ekomi tango nzambe o nyonso to linga kosa bana nzambe okuta na ye bongola motema wana ezaki mama tete lukubika vraiment to komo kene presque na question na biso ya suka to komo kene vraiment vers à la fin tika na pesa mbote na asel mbala na ke ana mbala babi bana ya boss na pesa mbote passe boza na pesa mbote na ngai na ba otu baninganga babi bino batuneso boninganga vraiment je vous aime beaucoup boninganga toujours na ndenge ya solo na pesa mbote na Jacques Mwaka na kati ya France Jacques Mwaka na kati ya France umela na ngwende na yo papa suma pas na besoin sepela ce qui binote Mobulunga no ba diaspora na beta katolo vraiment pour na bino vraiment je vous aime beaucoup hein Bijou Mukendi moi si moko bien Bijou Mukendi na peso mbote pas aux Liliane na peso pe mbote Liliane na peso mbote pas aux ali vraiment to comme vraiment na presque na suka émission sur question ya suka yango maman tete lukubika bassin na nzambe beaucoup mo tchebso dans le merde lelo bampate na nzambe bakomi kozanga esika ya kobombama lelo bapate na nzambe bakomi kozanga même parapluie bato bebeke oui si on a un problème tokokima na église lelo omona couple mo baza mwasi na mobali bakepa pasteur pour bazo solution mais pasteur apandi lisusu couple wana lelo tomoni mutu aza na mwa mbongo na kina mbongo epa pasteur na sambe pona ngo mais pasteur escroquer mbongo wana mais chose grave bosuka na tabino na bino o relation na bi to finga na biso mais na bassin na nzambe te bino mo bassin na nzambe bokomi ko simba ba weranson chose grave boke ko simba catholique pasteur Marcelo a tenu ba propos mo bien mabe abi église catholique eza quoi salle d'attente ya li felo tango moni vidéo wana yo atake musen na nzambe yoko ikolo banini sur yango po eluki guerre makasi parce que même ba sango ba ko réagir na makambo to yamba même na ba sango bo ko ba sango ndi ba ko réagir ba parce ba besa mine komi otucheti na catholique bo bosa ke bino so bo ute na catholique oyebi papa bilo msu ya koloba esa mawa
Eh non, mon ba encadré na biso na benga ba on so ba perte. Aza na mande fo moi pembe wa. Ye non. Wa suki belé ba jara ba suki on c'est là. Ba jara ba suki wana soki Marcelo, soki Marceline so neni. Et si là ils a soutien akitana suki wana. Omoni pasteur ton ba opeso respect comme kate ba boaka on a si. Biso so uta catholique. Nga van na zamwana kasavubu na busu jano. Oh nyoso za na poto mwana kasavu ayebi kasavubu na busu jano église o eza na busu melo ya catholique mwana nyoso kasavubu asambila kuna lelo to bimbanga nzambi to basali nzambi mais poto yeba ke Yesu babaka ga ine kulusu batera bo bazongisa boye to bande ko mona bande ba ndote biso za basango ata bazana mabena ba est-ce que yako ke no koloba ndengwana soki eza église catholique ezo mema biso na faire bongo bango ba pasteur Bongo ba passer bazo mema biso na ni basi bato bazo tambwa papa Zoom. Oui maman. Loba maman. Sakola bato bayoka yo. Bango ba l'église catholique ezo mema biso na faire. Poto ke ndoko kota na lifelo bongo bango ba passer ba osani. Bango pezande mutu ba memi biso lifelo ba komo hotel sa biso ngwato kote ke sana ngwe lokote kota kaka Yesu bazala kana lifelo. Bayi ba bango ba escroquer bango mibali ya basi ya batu bango kisi bango mama papa sukula basi ya batu bango o délivrance ti ozo kota liboko na se bango kaka bango ndi mbazo mema batu na faire catholique ya batu te. OK. Catholique ya batu te soka lobi bongo papa Marcelo eloko lobi okosi. Ce qui est internet que l'andé landanga a causé le quoi lobby bangonde ba pasteur. A lobby na suka bokata parti bocha na vidéo. Oui, biso pe bokata parti bocha na eloko liboso na lobby na okosi. Okosi binonde ba pasteur réveil. Bo memi batu na enfer. Botie pe salle d'attente wana bozo zela bokotaka mutu moko nde bokotaka batu na ba bureau o ezana ba mbetu lelo sero mutako kota ba beti pelengendu nini lobi lisusu lobi kuna ozoka bangonde basango bazana ba mbetu na kata ya ba bureau basango bazana ba mbetu bango ne bazana ba mbetu na kata na tina ba mituka na bango basango bazana nango tina mituka na bango ba beta makembe sekuna makamnyo selekeli kuna boyo yebisa ngai bandani bazomema ba faire eza église de réveil ba pasteur bazakuna bango mutu ba omema ba na faire eloko ya lobi pasteur nani Marcelo tanga kombo na ye eloko ya lobi yende mutu omema ba na faire a cause loko lobi bokata parti bocha en internet kata bozwango bocha en internet yonde mutu omema ba na faire ata ba lobi yoko simba église catholique biso to utaka wa toyebaki catholique toyebaki kimbangiste toyebaki protestant toyebaki mpevalongo toyebaki bima ce n'est pas ça yango toyebaki ba misusu lo ba komba pasteur ba uta bima ba misusu ba komba pasteur ba uta na protestant ba misusu ba uta pasteur ba uta na mpevalongo misusu pe lo ba komba pasteur ba uti na église catholique. OK, ce qui catholique zo samba be mabe o catholique zo sala oyo yozo mona ngana moni ngote me mabe oyo bino ba pasteur bozo sala biso miso na biso zo sala nini ezo mona bali ko mona mwasa lekate bali ko mona mwasa lukaka mbongo te ba comme c'est paternel tango ko landela ka pa lobi comme ko bima na ser wana tango ke simba te pa lisolo ne sa nini e beta mi o aluka te ba simba eko aza na place ngana mona kende ko na mwana banza sambela panda a publier ngana sepela nzoka za na babuzobo asala buzoba eloko yo lobi okosi binonde ba pasteur a réveil bon memi bana na nzambe na lifelo boko tsapso na lifelo ekobo bino masanga bino nyoso bino ata basango bamela masanga babomba ma lelo ya finga église de réveil tozo sala basang awa bondo finga basango bazotumba basang na boza finga bango mais lelo ba pasteur nyoso bakoma sala sang ba matiti mobo batekaka na église catholique lelo tozo mona bazotumba ngo na sang eza ba pasteur na biso biloko ba wilo yo ba sango ba ko salo eza ba wila mabe fo bo somba ba ngonyo so ba komo ke somba ba wili wana pa ba sango na ko tanga ba kombo na bango baso ke somba ba wili wana pa ba sango ngana yebi siko lelo yo ke le église catholique eza mabe aussi longtemps bino mo ba pasteur bozongisi misu na église catholique moni moi babenga randini lituka oya muke bazawo tumbo ba osa bo église catholique et comment pas ba pasteur na biso na église elongo nino yako loba o église de réveil papa beti mabe
olobi mabe tanke mosali na nzambe olobi mabe bango pe kuna basango bazape basala nzambe alors il fallait obomba bolumbu na bango yozi bolumbu na bango ngobi misote sa ke église de réveil mala to comme déjà une église de réveil sommeil bino moko nde mbolali si bato makambo nyonso te se bebi bakili te se bebi makambo zo simba sute apolo ba catholique ngem mabso na enfer yonde mtolingo mema bato na enfer bino babaka oya mikolo nde bozo mema bana na nzambe na faire oya makambo l'équipe to za ba servante de Dieu so ba mizo nde na kenda église te pona makambo bango bazo sala nde na kenda so oya nga kutu jeune fille so mekika koloba dimanche mama tika ba pasteur na bino basi ba lekisi tala siko niveau molo basu na mwana ezate po misu na mibalezo sani ezomona papa Marcelo olobi mabeko olobi mabe bandana ko ranger vie na yo moko oya mo centre tete hotel mo zumi côté ya français te français ndeza bonzambe te pangana ndima yo ke noza passer kendo ko te na mboka kuna ko te biso to matana bazamba kendo ko te ya kuna ndena oyeba ke oza pasteur olingo mema batuna nini bon yo zo te na poto bon milimo yo eza ya ko beba na mboka kuna eluka yo kendo te ya po nyozo kende te papa kitsa suki papa kata mandefu balobi ciseaux si Gillette elle kana muto mwana mobile vraiment to ko ikosisa émission na biso bongo te via ba analyse so to sala ka awawa to ngate invité na biso kene bongo il faut appeler sa conseil et appeler sa bambote na ba OIP appeler sa numéro ya téléphone maman tete miko izana mboka ya yo conseil nyoko ko pesa makambo no so to uti ko loba awa bon na makambo no so to loba conseil na opesa ka basala nzambe babongola motema bazonga penza na tango to zaki réveil ya mbunda na bakisaka tsaka bazonga la na po wana bolingo ezalaki ozala lipanda mozo katela muninga ndam ozala pantalon mususu muninga zangi pantalon opesa ye le toko bolali bino mibale bazonga na kati ya bolingo wana en tout cas ezala bien conseil ngana okopesa bango ka yangwana basala nzambe bazongela bolingo ya tango akala ba 1992 wana biso zaina bana mike wana bazongela ngo ezala bien. Merci beaucoup maman tete toko aussi saboete toko aussi saboete pesa ba mbote na ba oya yo pe numéro ya téléphone na yo bon bambote na ba oya ngai na pesi mbote na ya Francis Lukubika otobengaka Francis Lukubika TV donc ya que Dieu te bénisse na lingako mingi na pesi susu qui a Chris Lukubika ex-quartier américain na Bruxelles Eskozali Lukubika en tout cas nzamba batela o c'est Lukubika famille Lukubika nyonso bandoyi lokola na ba obaza na biso nzamba batela na moni susu showman kukabu mandefa pembe na Londres Eskozali motema bato mama tete nzambe en tout cas apambola yo Pauline Bunda nzambe abato Elize Lengi na lingi bino mokili mobimba na moni apôtre Chibangu nzamba pambolo évêque Shirokinwani nzamba pambolo papa Ngefa John Songambeli babeta kalikofi te nzetambila baokate ekola nzamba pambola yo pe balandi nyonso o balandi ngai en tout cas nzambe apambola bino esika bozali tozolo bane sengote metolo bana passe na motema numéro nanga ezali 00 code mboka obeti code mboka obeti 85 069 38 04 donc plus 243 code mboka on a déjà code mboka naza code mboka tu dois beta code mboka na biso plus 243 obeti 85 069 38 04 Mireille Kamuzitu ma petite sœur propre la fille du pasteur Arlène Massamuna la fille du pasteur wana petite sœur nanga propre on a la ligne na lali na lena ye to latani bilamba na France Eskozali en tout cas que Dieu te bénisse yaya linga komingi nzambe apambola yo. Merci beaucoup. Comprenez que comme vraiment dans souka émission Nabiso, émission Loba Vérité, babi. Tous les propos tenus ici, ça n'engage que mon invité, babi. Biso awa émission Loba Vérité et Zara Kaboué. Token nanango Kaboubo, mais ça n'en a 2021 Kaboué. Babouné Nabiso surtout ya Congo winner. Papa Zuma, le défendeur ya ba maman autrement dit phare d'essai de la presse, sodazo kenge la presse yambo kangaye yo. Fachi béton ya ba Fachi, président Félix Tshilombo Tshisekedi, bonne année na yo, motema bato mama Denise Tshisekedi bonne année na yo meilleur vient na bino osiliki yoli kambo sikaka yango pona tangi mokonza mboka tikanga na seka boye
tika na pesa mbote na ba oyo ya ngai ba obakanisanga toujours que oui Zuma Ntumba macha mumenu luka oli ata moi quelque chose babi bande kona biso tant tout ça la ba émission boy ba que oui faut bokanisa pe bande kona bino babi papa Zuma il faut la ta papa Zuma il faut za bien papa Zuma il faut za papa Zuma umeli na kotambola na ba express mingi ba kumikolo musu ba ko levenga ka boy ba levenga ba kenanga po na lingi ba express mingi e kozala pe malamu moi jeep moi ta ya 10 000 salanine. Ne sais pas nous faisait 10 000 salani. Chip moka ibombata moi 5 000 apamboyo. Mutuka mozo bombanga e salanga pe moi bien babonné na ngano surtout. Ya Congo Winner Télévision tikana banda. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Maman Sarah Kabunji la Cléopâtre moni moi si au komisi nzambe moi c'est moins de babi de longues jambes ou melana ngonde na yo soki yote même au boulot na pesi mbote place bozali na pesi mbote na ngana papa Benombala babi papa moko bien papa moko solo la bien papa social papa Benombala zala wana kaka babi soki ba conseil na yote même au boulot yo faut zala kaka wana po soki yote même biso papa Zuma oyo aïe 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 passe na passe tika na pesa mbote na ngana Mireille Katende na kati ya États-Unis wumela na ngonde na yo na pesi petite sœur na ye propre ya Mireille Katende Lirette Katende la patoche mama na keke mama na keyana wumela na ngonde na yo Gervais Katende na kolela Gervais Katende na pesi pe mbote passe bozali bino soki bino te mobulu na pesi mbote ngana Bijou Mukendi moi solo la na ye bien na pesi mbote passe bozali lokwa tozana na mois ya ba meilleur vie ba mois ya meilleur vie tika na souhaiter ba meilleur vie na Lili Musomba moi si moko bien moi si moi solo la bien yeso côté western au CP Lili Musomba o yaki kini to mona nagité mère de mère photo mona na mbalo yiko sala vraiment malamu Jacques Mwaka na kati ya France babi Jacques Mwaka na kati ya France babi soki yote mubulu soki ozana besoin ba kata bino suki ozana besoin ba kata yo suki salon Celino ezawana na kati ya Londres papa Zwabana na yo ya mibali mema ba ona kata salon Celino na kata Londres za wana bakata penza suki très kitoko babi yo pe mutoningo bala moi mobali ozana besoin de sa beauté ya bien basala o suki ya bien kene na salon Celino za wana pona bino Jérémy Bwanda Anisha Bwanda autrement dit les jumelles d'Endende Pentagone na pesi bino mbote ma petite sœur Marceline en France na pesi bino mbote tant botala ba émission oyo bobo sana te ko tiaka ba commentaire ba j'aime ba suggestion pe na ba remarque na bino e koza penza malamu babi babonné na biso surtout ya Congo Winner papa Zuma le défendeur et ba maman na ngakabino mingi mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47 na bande sous plus 243 89 66 160 47 na pesimbo tambo balinganga na